biso bosolo la kate na suprême pona nini. OK, faut expliquer biso penza so basolo la kate pourquoi. Ozo koganga na TV bato bazo mona yo oza danger oza boye tala mona moi so mutakala transparent o. OK. Yo aloko ba leki na basite nga na ina Clarisse Place ba na internet muto internet a tombola musapio la leki na personne abali wano sepeli obina jour alibala Clarisse Place ma yo baleki na ba responsable otanga komba ritite rita za mwana mama na mwana tata na otanga kombo nete alors rita za différent que par rapport na bino rita za différent tendance so ke luka makamu na ye lokola yebi ke rita zali chapeau likolo akokotela ya kolukele makamuneni babimise oyi makama prison tendresse o oyi ke tendance aluka livrer ngai ambo o akenda kozwa mutakala ya mwana mwasa batu atiaka ngo na internet po ba escroquer bango oyebi ke tendance à sala tout ngape ba piégeanga. OK. Vincent mutasinanga chéri ko ya parquet. OK. Soko yeba okanga na yo. Mais ozo bokola même nzoko ozo bokola lio. Action. Donc ngai na tikala kozala abakukte. OK. Donc ce qui kozala molobeli ya comédien c'est que je suis de Londres. O ba ngaba me mangati na prison. O ba kanganga na comment rechercher. O anniversaire na ngadi makokola ba Gérard Kibindako. Na moment wana et puis bota l'émission na lati drapeau. Ozapene longi na obo. Et puis na moment wana si la salaka chaîne. OK. Et puis na moment wana ezaki guerre ya sila na Irsil. Bota la vidéo est-ce que na fingi Irsil. Voilà non. Et pourtant on a précisé na bi Irsil a créé ba discipline na ye aboya ka ba émission. Mais si la naïe bien à l'Olène, malgré le lot comme à l'Olène. Parce que série, on a zagi l'Olène de pour na nini, pour zagi pété. Zagi l'autre côté. Pour na moment na pe, belle fait son coaché. Na moment vidéo tendance à mimisi. Donc vidéo après 5 ans. Oh, soit après 4 ans. 5 ans après 4 ans. Et ça vidéo kala, ils sont pour na zate. OK. Donc et ça ta maison a 24 ans. OK. Akutanga de na lia fufuté. Il y a beaucoup de gens qui ont dit nanda ko to no vanda ngaiye peut-être to ko tsana océan bato tendresse mais les qui na ngai nem tazaki mo grossoti rit na biso mo asuka na biso. OK. Et puis ndako wana pe bana ko vanda za ndako futa te oh boya okumisa ndako ne boye eza ndako futa te za ndako ya noko ya océan. OK. Lupangu ya noko ya océan après vane jour babima après ça bango garantie. Akabeli noko na garanti luka ndako. Moi si wana ndeko na wana biso se ya ko kana ko lobate amvuta ya moi bengi ye. Ngana telema na tendresse boye tendresse amenasanga na kitambo na émission ya vie na biso o akenda poto nani Mosaka. OK Mosaka. Na ebisa océan bima na vie ya mwana mwasi soko bimi na vie ya mwana mwasi ote mabe komeno na vie. Maloba na nganga. Voilà. Lelo océan sala AVC nga gérer na simba ba nya océan na TV. OK. Na sungo océan na sunga tendresse. Na tiki mbetu nanga. Po na gérer zoba wana. OK. Donc ma benga na sala ka pamele faut comprendre tendresse na boya ka ko bima nayi. Et ça ne mona ba Miss Lolote. OK. Ah na Miss Lolote. Miss Lolote nga Eric aboyi ba yeli nga ye. Muta yela nga ye pe ka tendresse. OK. Viezo bora fresh yango. Et pourtant yo boy ngaso na loba na kiti sabala basi ba kadeso na internet ko ngeza pena ko témoignage de ngeza songo parce que na moment wana ya moderne na bandi film internet tenga sina bandi yango taka père na moko silikela ba acteur ne ba actrice na ebo gérant ngo commissaire nani voilà donc tout le monde mone bele ba kaka na TV ba yela ngo penza boye spiritualité na ngai boya. OK. Nazala nga mutu na pena ba upikili ki ba mukundu ba nzoto mais soki yote voilà. Donc ayela nga nzoto ne na boya na ngai ndemo na ba Miss Lolo wana ayana ngo pena ba boye ba pese déception kuna ayena ngo pesa nga na bi ya choko boy ya choko boy magode bonga na mutu pena zo tala boy voilà kasi atanga ina akima. Assisa classe. Assisa classe. Bonne aloba kazala collègue. Assisa classe te. Aza collègue na yete même Milor Nzumba za na PES télévision. Bazaki ne soki auditoire moko ya kimaka classe. OK. Donc on se comprend na coacha tendresse et to eko bungana. Tendresse à quel point noir. C'était le jour où on a tourné film ya Madonna Veni Makanza. Amna olobo yemo atala. Au moins bilom sutango ya ko finga bat na TV raisonner ce que place bazwaka. Ah ouais.
na mona ina master ne moko Godé aza mokonzi na PC ba mbote belé aza kapia mina nga na Facebook ayebisi oh ya nanga penza mokonzi na biso pasa nga bina zo tourner film moko awa ya biso to na matanga kutu oyibo se moko ndeko jouer pa ya saïsa nga lokola nga avant na théâtre na zaka fan na théâtre nga zaka fan ya groupe Nzoi groupe onini nani groupe na biso ya nini ya ba président Lomé groupe Salon donc on se comprend et naïba maman c'est wana nabi nayebi pas saïsa abika si John nga to utine point noir mais quand la tendance tant au sola na otali po na ye au moins peut-être que muto a souffrir OK oui ngana ke le point noir wana OK tellement qu'azo meka ngai amona ke azo zwanga bien te il faut que nanga quelque part lem supenga pe na komela pe bimela mela bo pikili ki ba bukundu ba nzoto na beti magoda OK magoda no tendance na kozwa te si ya yo pe na kozwa te ya mieux faut na coucher ta leki nanga ke yo OK et puis on ba ke na boma famille yo boma famille oza soni oza soni ya famille libinga famille libinga batu bana batu mayele tala bana mayele yo te ba okela ko soni oza soni rôle noza li papa mukola fête ba memaka baluka sapatu mais li papa lokolo luko bimananga yango ne oluka ko ya ko finga nga yo ko finga nga na za zoba tanasi zoba kocha yo zoba lelo koma oza na vie pona gérer zoba wana OK donc ma benga na salaka pamele faut comprendre tendance na boyaka ko bimana ye eza ne mona ba Miss Lolotte OK ana Miss Lolotte Miss Lolotte nga Eric aboyi ba yelinga ye muta yelanga ye pe ka tendresse OK Jésus bora frère omoni mama sala wana eza skoyo akopianga na mabe voilà aza mwana ona bimisi na internet o abimi chi jingi tatakana chi luwa eza ye yo so mona émission kizengi donc chi tatakana donc kizengi donc ya niveau elela o ba mongo baloba OK donc yo so mona tendance na émission mo yambi pe na mutu basali analyse a décortiquer chapeau asali pe nini développement conclusion salango soit disant tanga na yamba mutu na émission so mona sikoyo soit disant alekane kana sima ya sima ina donc cela veut dire vidéo na bimisi wana ngai na za abaku période na baku kezaki te voilà famille libota na baku ku banani baya liboso famille libota o mona ke mangamba osala asa mayele te OK tanesi lokola lukanga na bimana ye alota etolomo oyo alota etolomo na ebisi yo Pamela na ebisi yo lokola basi nyoso na bimana bango lukasa na bango relation babetela masolo ya Jeritai pour que musika te kande na lobby na contrôle la nyonso cette fois-ci pour na kitinga mo sur le terrain j'ai vidéo vraiment ba commentaire na bino on a fait ça la biso bien pour améliorer que ça la bino musala kitoko merci beaucoup na Poutine de l'écriture qui est Belvique Kandila patron na Tabita ba comédien ils étaient à Baoba richesse ya Congo na film kitoko o ya Cheli biso arme de guerre film ezo que vraiment kitoko to consommer film to yebi sarabino ki to ya ko défendre ka Belvique Kandité to ya défendre ka Belvique par rapport ya ba film na yo akomela ka biso ya kitoko ezo éduquer masse ezo éduquer ba foyer ya bato en tout cas ezo résoudre paix ba problème ya bato mususu donc azana photo betela ka vraiment maboko to fongolela ba porte parce que écriture lelo et simami et pas madame Belvie qui est Poutine de l'écriture c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman Leki ya famille Libota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belvie Kandila patrona merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Gola la patrona je te salue aussi maman Gina Mabia la bambote no belé la maman chérie à moi si Blandine pense on a quatre à France wana maman Germaine je te salue aussi Bianca Zanga Clarisse Plasma en tout cas ba tantine ya famille Libota na linga kadino vraiment il y a trop biso famille Libota tous alara vraiment ensemble lelo vraiment na plateau na nga na zanga mon côté na zana papa kulutu ya famille Libota na kombo ya Jerry Cobetox en tout cas bozo mona ba émission ndenge ezo salama makambo ezo kende kiti emati d'abord to mona ka tendresse ndenga destina ka Jerry Cobetox na mabele to yebi ke mutu oyo aza un être humain jamais koko dessiné na mabele au commissaire local la dessin animé en fait ndenge biso batamayele to comprendre makambu et longwe na mabele et na papier lelo pesa na préféré ki na zo papa kulutu ya bana na tuna qu'est-ce qui se passe entre toi
et tendresse du binga lelo penza to meka ko solo lango to ebike ya gérer succès abanda kala théâtre abanda kala sala makambo belé na théâtre bimisi bato belé lelo so bomoni ba baby donja eza ba fou ya gérer Cobetox mais lelo tendresse insensé comme tendresse akomi ko ya ko sakana na personnalité ya gérer Cobetox to sala ka baguerre o eza loyal lelo o gérer Cobetox parce que internet inde sangisi biso nde to sangana que internet et sangisi ça internet ana ba valeur ebelé respect eza réciproque en tout cas Enoch na plateau nanga nazanga moko te nde na lobaika nazana ya gérer Cobetox bozoyo ka vraiment ndenga zo loba lisu aloba kuna bien na bataki Enoch soko za parole moko nanga ifongoli nanga plateau na yamba papa kulutu ya bana papa kulutu bonjour bonne santé bonjour Pamela bonne santé oui santé Kimia ya gérer makambo ya mabe na kombo na qu'est-ce qui se passe entre toi et tendresse en tout cas lelo na linga ito démarrer kambala moko qu'est-ce qui se passe gérer Cobetox en tout cas na pesi ba bonne nyonso tu ya ba chaîne bazolanda biso ba mbote belé et puis ba famille bota nyonso oyo balanda nga ba mbote na bango belé ainsi que Bibichi Esanga Mamita Dina la mama chérie mwasi en tout cas ba maman nyonso ya poto Maram na olo balelo bolimbisanga lem suna ko fuka misengeli pardon avant na za mutu mutu otuni kombo otuni ngaye a moi lem so ba momé belé ba sala blessé ba olo balem su gera fingi mwana mwasi mais OK bata la vidéo mwana mwasi ndem to finga ngali voilà alors na carte internet to na ba personnalité omoni ngalelo nde nazana na koko OK nga age na nga na bomba ngote et puis naza parmi ba chroniqueur oyo na ya na internet na loba papa la biso akufa tika lupango te mais atika bana ya mayele OK papa na biso akufa atika lupango te atika bana ya mayele atika zoba te atika mwana kena na bandaku ya banganga te OK donc ba maman bolimbisanga bolimbisanga pena parce que on a oloba lelo et puis ndenge na oloba lelo Tiango na mutu na yo tendresse a yali soutien internet pour entendre komona. Très bien. Soka yé c'est que aza idiote, aza ignare. Asoka aza pena mwana o maman na place a bota ki makile bimaki. A yali soutien même na ba famille ne bande konanga parce que famille na ye eza bande konanga. OK. Bande konanga ba opekisa yi. OK. Omoni tendresse na yebiye depuis 1900 sami mokile. En bon nga na uti pa modéro totokani modéro et puis ti le longa lo banga longa groupe modéro te OK ya modé assistanda ngai na gesho académie des stars wana magaya modé pa komi na poto asa une ingratitude parmi bano ba souffrir na groupe na ye nga na za mwano na souffrir na groupe ne mafula ngati OK et puis moi je suis parmi bato maboke o ami fula ye moko OK nga na sala film na nga moko na komi yango Yamado e fulinga e fuli batu na ba karine Yamado na kati e fuli batu OK et puis na sepela mingi na kwikwiso akuta na nga yebisaka bato moni muto a jouer sanga film à liboso na poto et puis sanga makambu ye merci beaucoup mon frère kwikwi pongo donc cela veut dire tant na longwe pa ya modé na ko sala groupe déjà en 2007 nazaka président ya groupe na oleka na Numérica télévision The Best fumu The Best omona kana mwana biso parler pa ya modé OK ah The Best outé pas modéro outé pas modéro toi adore jouer na combo ya Jano donc jour aye ko soit espace na Numérica télévision akutanga déjà na oleka na ba papa Makaya sœur na biso akenda États-Unis azaka na groupe évangéliste na bosani comme na baza bandeko na ba igeti bo vous comprenez et ça jour moko lokola za caméraman puis tu vois malobi nanga ngana okelo filmer te kende ko filmer théâtre o elanga na monter nde na ke mona Sami Mokili la moninga babi oh yo comment ko filmer Sami Mokili rappeler nga obi production mo to joua ki nzonzi mo ya Chris production na ba ma top na ba fiston sai na zalaka ah ne ko pona bo joua kana ya modé biso to joua kana ba gesho na ba junior Lusaou OK Sami Mokili bi banda lelo komi après nga na groupe nanga ezayo parmi ba président o a considéré nga président liboso futanga Sami Mokili ando futanga OK chaque mois digital Congo e banda ko futa ba groupe nyo sezaka wana famille na ngebi na na salaire
Ça y est, il a dit que il a payé $100 ou $50. Maman, tu as gagné dans ma benne. Mais, tu as gagné dans ma benne. Mon place, c'est une tendresse. Ok, oui, donc, tendresse, actrice, il y a président Sami Mokili. Et président Sami Mokili a dit après, donc, il a commis directeur artistique. Il y a un groupe. Les qui goma. Na yé tendresse wana bandeko mususu ba grand frère Lebra qui moma lelo za mokonzi na Lubumbashi Popol ndena yeko ba tendresse yako comprendre pe que o aza vie aza makamu na kati ya groupe asa yeni akanga mingai voilà mais plus nga nazaki plus yete pena parce que nga pena gina makamu nga na mususu na ndosa et tendresse ba jouer ça nga film na yé liboka pilipili sila raté ezaki vie privée na yé. Ah bon? Et voilà les lots liboka pilipili si la raté. Donc tendresse. Ce qui a bien dans la carrière artistique il y a théâtre. Gérard Zanakati. Tatiana Osango le ça des émissions politiques. Elle fit actrice na kata groupe Sami Mokili. Na za inya tenga na coacha batu. OK. On se comprend. Donc les lots même tina ba émission, tendance à nos émission na sans tabou chroniqueuse na sans tabou. Ah yo mto salisa ebe émission sans tabou hein. Na salisa yete mais na format qui na chronique. Atanga ina akima. Ah si ça pas classe. Si ça classe. Bonne ni aloba kaza la collègue. Si ça classe aza collègue na yete même Milor Nzumba za na PS télévision. Bazaki ne soki auditoire moko ya akima classe. OK. Donc on se comprend na coacha tendresse et to eko bungana. Tendresse à quel point noir. C'était le jour où on a tourné le film et Madonna venu Makanza. On a le boyé mon atala. Au moins bilom sous tango film na TV raisonner ce que place bazwaka. Ah ouais. Na mona ina master ne moko godé. Aza mokonzi na PC ba moto belé. Aza rappel minanga na Facebook. Ouais. Eh abisi oh ya nanga penza mokonzi na so pas nga bina so tourner film moko awa. Ya abisi to na matanga kutu oyibo se mo rande ko jouer pa ya saïsa nga. Donc on nga avant na théâtre na zaka fan na théâtre. Ouais. Nga zaka fan ya groupe Nzoi. Groupe onini nani groupe na biso nini ya ba président Lombe groupe Salon donc on se comprend et na yeba maman c'est wana na bi na yebi pas ça ici abika si John nga to utine point noir mais quand la tendance tant to sola na otali po na ye au moins peut-être que muto a souffrir OK et oui to tourna film wana ya madwe koti et tant que pesaka makambu nango amonaka tant pe amoni soazana numéro nanga parce que ya mado tango ya malgré ba congolais ba yeba la mango valeur à moto tete ya mado tango et bouleversaka ba donner nyonso OK et puis na bimi c'est une nouvelle génération moko o ba tele miso ba yeba kati donc tendresse ne place to ko yeba na ngwana na yeko sala click na ngai ndenge lelo belle vie pasali ya ye la belle parce que soto bina ngamba la belle nga sala belle tongo OK oh ça là ba film premier film quand t'as pas Vincent Toulouse ça écriture nanga en bon mais ce qui les longs na Vincent Tobebana a retiré comme ça ba film c'était tendresse na yo ka pe lisolo wana ke bo bebana mais yo moko lo ba vérité na problème ya Vincent de ayoka ka batu oyo tendresse le lot tendresse aleka na te va finga Vincent si afinga ya lobi ko te ba tonga ina mama top osomona donc premier film quand t'as pas Vincent ça film nanga OK donc nga na vanda boye na raisonner na calculer tendresse à leki nanga na ça les loko ni ne bimisa ye OK mais quand la lelo tendresse bola muzoba tant a outo point noir na yena mobile basaki ne loko te ba komi ko kota western et komi ko sunga epe à se stabiliser pe lem sous na vie parce que ba no chaka mutema na ndaku oyo papa zobima mama zobima et ce rotali lem sous na ba souffrance lelo ngana nyoko mi pona ko yokela batu mawa OK bolamu nanga zoba tendance à oleka na TV alobaki ngai naza mayele te naza zoba mayele te oza zoba abokola yo pe parce que avant lisa on anda kuna ye yo ndengo zana oliaka kaka fufu na likaya bubatumba d'abord ngali a fufu te OK on lia fufu te ngali a fufu te tout na badino so bakoto ya ngali a fufu te OK ngana lia fufu te puis to kuta na tendresse déjà parce que na banda ko lia fufu ça fait 25 ans moi na ngali boso abota meza na 24 ans OK akuta nga na lia fufu te ya boko langa na ndauni na ndako watu wanovanda ngaiye peut-être to ko tsana on se ya bato tendresse
mais leki na ngai nde moto azalaki mo gros soti rit na biso mwa suka na biso et puis ndako wana pe bana ko vana ezali ndako futa te oh boya okumisa ndako ne boye ezali ndako futa te ezali ndako ya noko ya océan lupangu ya noko ya océan après vane jour babima apesa bango garantie akabeli noko na garantie aluka ndako mwa mwasi wana ndeko na wana biso océan kokane koloba te amvuta ye mwa bengi ye nga na telema na tendresse boye tendresse amenasanga na kitambo na émission ya vie na biso oyo akenda poto nani mosaka nayebisa océan bima na vie ya mwana mwasi soko bimi na vie ya mwana mwasi o te mabe ekomelo na vie baloba na nganga lelo océan asala AVC nga géré na simba banye ya océan na TV naosunga océan naosunga tendresse natiki mbetu nanga naola na mabele na kazop na hôpital na kazop ngam nayebisa etelema tosala émission tosenga SOS mobala mère rêvé ma solution pour moi papa azaki parmi bato afuta hôpital chaque jour tendresse ngam na bisa tendresse to benga belle vie pour asalisa océan apesa pe nalobi ba président fisto salisa soki bayaka ezaki mbela onga na sala po soki océan kufaka lelo tendresse alinga memanga na mboka donc na protéger tendresse mais tendresse lelo oleka na TV finga nga zoba na bandi kotala ngai na tendresse bacha biso boye na kibomoto ye aza vraiment kizengi ya première banc aza nde mona ngati omoni eloko esala tendresse eza nini omoni basi mosusu baza otie opesi ye makambo koti ba pisto akomoluka siko apesa bord comprendre tendresse ando avananga tout le temps bisanga vie nanga na lula kalibumuno na mona ngo paraza ezaka pembe na kati oza mobala nzoto ngam nazoyebisa oti nga na yisa nga na kokushe na yo te namona ko nde mona Clarisse namona ko nde mona Rite pesa makambo ozwa makambo omoni ndenge aza na tika ye na défaut tendresse il faut expliquer ye na Supreme Gogan basololaka te mpo na nini il faut expliquer biso parce que soki abina bandolo bango na TV awa na opesa bato matière a expliqué biso Supreme Gogan il est parmi bactères oyo azalaka na problème na mutu te na théâtre mais basokola na tendresse te poigne soki tendresse oyo lisusu na oya na émission spéciale tendresse et Supreme Gogan Supreme wana asala tendresse aza na ye engagé frère nanga ana makambo na ye mais na osenge bolimbisi na otalisa sikoyo bakoganga o tendresse aganga na TV a mwasi te aza mutakala transparent tu peux imaginer yo soi-disant olingo coopérer bato na parquet mosoke bimana mutu okutu alekaka libanda parquet akota na parquet te aolala yo po akotele kuna parquet babimisa ye alimana garçon mo boye kuna aza mutu parquet te si au moins babiloko asalaka lala ba 4 miri wana tendresse nga soki abina tia place apasi oregrete makasi natala apasi ya bandeko nanga mama na bino tendresse obi kofinga sexe ya mama nanga na TV otéléchargea émission olongola yango mama nanga agunzama bo alamba fufu naza na respect ya mama na bango mama na bango agunzama nga alia fufu te mama nanga aopesa tendresse biloko na bol amelela bana ye na esote mosusu okuna camarade nde mona otanga communauté yaka ona fula ye baoya ndako na biso tuna bakomene nyonso bando ya kotourne mpa na biso ndako na biso ezalaki ambassade ebele omona baganga na TV balala chez biso mpa na biso na biso mama na biso tikanga moko beza mikumba nanga nzamba ofutanga mais komona lelo bato lokwa batendresse oyo ayelanga mutakala na ye atandango lokwa na panier boye to atandango na nini boye nazwa ye nakozwa ye pete likambo nini nga na ye adesinanga na kufi olobi nasala soki oza na kindoki no tendresse soki oza na kindoki ozolingo lekisa mutu po tendresse yo mpena omoni tendresse bayebisa ye po asala succès na internet fo alekisa mutu navanda na ye navanda na ye omoni makambo po ina oyo seya koyela AVC oyebike nga nakenda yango na place ya papa seya tika boye nga nakende po ina wana tellement ke azomekameka ngai amonaki azozwanga bien te il faut ke nanga quelque part lem supe nga pe nakomela pe bimelamela bopikiliki babukundu banzoto na beti magoda ok magoda no tendresse nakozwa te ya yo pena nakozwa te yaya mieux vaut na coucher tala leki nanga ke yo et puis alobake na boma famille
na boma famille yo boma famille oza soni oza soni ya famille libinga famille libinga bato bana bato mayele tala bana mayele yo te ba okela ko soni oza soni rôle no eza lipapa mukola fête ba memaka baluka sapato mais lipapa lokolo luko bimananga yango ne oluka ko ya kofinga nga yo kofinga nga naza zoba tanasi zoba kocha yo zoba lelo koma oza na vie pona gérer zoba wana donc mabenga na salaka Pamela faut comprendre tanasi na boyaka ko bimana ye eza ne mona ba Miss Lolote na Miss Lolote Miss Lolote nga Eric aboye ba yelinga ye muta yelanga ye pe ka tendresse vieux bora fraîche yango et pourtant yo boye tala ngaso na loba na kitisa bala basi ba connexion na internet ngeza pena ko témoignage ngene ngeza songo parce que na moment wana ya moderne na bandi film internet tenga sina bandi yango taka père na moko silikela ba acteur ne ba actrice na ebo gérant ngo commissaire nani voilà donc tout le monde mone belé ba kaka na TV ba yelanga ngo penza boye spiritualité na ngai boya nazala nga mutu na pena ba upikiliki ba mukundu ba nzoto mais soki yote voilà donc ayela nga nzoto ne na boya na ngai nde mona ba Miss Lolo wana aya na ngo pena ba boye ba pesa déception kuna aya na ngo pesa nga na bi ya choko boy ya choko boy magode bonga na mutu pena zo tala boye bi na oui o pena mutu ma peli o pas à propre likambu nini na boya na ngai kofana kolobaka en tout cas yo pena ndimo saka tai es tolo mono pesa ka bongo au détaillé bozo senga nga butu tandre so senga nga ba butu na boya na nga mama et puis natali so taka na ba ke toza famille jour to ko yeba na ke toza soki ba parenté moko boy même si omoni OK bobo zara ba parenté a komi ko toucher ti bongo yebitele ndoki abima pe na famille na yo OK ndoki abima pe na famille no mona pena ndeko mo abotami bo ndoki ya vie na yo donc aza mutu onga na kolanda te OK omoni plus nga na ye kolobela makamu vidéo o abimisi vidéo ya bimisi wana nga na osenga boke na chaîne wana peut-être chaîne na tiango sika na chaîne o eleka esali combien des années voilà ngai soki lelo kolobela ba artiste comédien mais c'est que na olobela de Londres mais balobi ozape fanatique ya sila makasi mosala rassembler yango ba bimisi ba vidéo o muta mayele de Londres omoni rando ya de Londres anima kwa kala bambote ne bébé elobi na ngani makwa kala yo oyebi rando biso to sala rando ya 8 ans so yenga na beba na sœur na ngani makwa kala ezaki pona peut-être ba malentendu ya zo abazo mona makamde musu biso beto mona makamde musu donc José de Londres mais ngani na fani na ye mais ngana lobela José de Londres siko tolo ba siko na zaka ba fana ya José de Londres ba benga bo ngai na tikala kozala abakukute donc ce qui kozala molobeli ya comédien c'est que José de Londres o ba ngaba me mangati na prison o ba kanganga na comment rechercher o anniversaire na ngadi makokola ba Gérard Kimindako na moment wana et puis bota l'émission na lati drapeau vous appelez longna au bon et puis na moment wana si la salaka chaîne et puis na moment wana ezaki guerre ya sila na Irsil bota la vidéo est-ce que na fingi Irsil voilà non. Et pourtant, on a précisé qu'il a créé une discipline à une émission. Mais si on a bien à l'Olène, malgré le lot comme à l'Olène. Parce que série, on a dit l'Olène de pour Nini, pour Azagi pété. Et l'autre côté. Pour un moment, on a fait Belvez au côté. Dans un moment, vidéo, tu as sa mimisi. Donc, vidéo après 5 ans. Oh, soit après 4 ans. 5 ans, après 4 ans. Et ça, vidéo, ils sont pour nous donner. Ok. Donc, cette vidéo, on a dit qu'on défendrait Sila. Et puis, on défendra Nini. Si on a moni moutou, on a moi raison. Ouais. Et puis, si on a défendu, on a ignorance. Ok. Les lots regrettent. Ici, on a bête dans une version vraie. Voilà. Ici, le moutou, avant de ça, que ba PCSI tableau, ayena Sila, à l'ongle des tableaux PCSI. Voilà. Ici, na Sila, nana bande ko bénéficier de la relation. Sila. Nana ko kanga muninga na ndakanga. Sila. Ah. OK. Donc moment où on vidéo tana so bimisi et contacté. Et contacté. Comme si tendresse azala soki ali mo mikolo wana za na actualité te aya ka diembeli gérer. Aya ka diembela nga po ayebi na za créateur na yi. On dit ma sala wana. Eza skoyo a copianga na mabe. Voilà. Aza mwana ona bimisi na internet, o abimichi jingi chi tatakana, chi luwa.
eza ye yo so mona émission kizengi donc chitataka donc kizengi donc ya niveau elela o bamongo baloba donc yo so mona tendresse na émission mo yambi pe na mutu basali analyse à décortiquer chapeau asali pe nini développement conclusion sala ngo soit disant tanga na yamba mutu na émission so mona sikoyo soit disant alekane kana sima ya sima ina donc cela veut dire vidéo na bimisi wana ngai naza abaku période na baku kezaki te voilà famille libota na baku banani baya liboso famille libota o mona ke mangamba o sala asa mayele te OK tanesi lokola lukanga na bima na ye alota etolomo oyo alota etolomo na ebisi yo Pamela na ebisi yo lokola basi nyoso na bima na bango luka sana bango relation babetela masolo ya jerita et ces problème pas babasi babetela masolo yaya obike tendresse oza likambo loba mpona Milor Nzumba oyo okosa mpona Milor Nzumba lelo soki nayebisi Milor Nzumba aomemo na justice ok akosela Milor makambo Milor aza na mutu aza na makambo na ye soki tendresse aye na oya na vérité wana tendresse alinga bolamu na nga te tendresse oso wana ser na biso Sema Mayas Sema Mayas ayebi analingaka tonto wana Jerry Kobetox asala musala ne bien est-ce que nakozwa numéro nete pe na edaka ete opesa te kamutema bende elata donc mwana mwasi mo boye tala kaka relation na nga tendresse akenda komilingisa pa na ye et puis relation na nga ngo apesaka nga mbongo nasala filme natya komone na kati et puis copine mon ando vivre na ye tendance na landaka ba relation ya copine ngana a vivre na bango donc mutu mabendongo mona ke diable en personne a BBC bana base belé na internet tendance na koya ko ebisa yo na kitamone na gérer là base ba ki lesbienne do ya finga ba lesbienne yemo pas lesbienne la tendance a mutu misapi makasi oko et puis ya tongo tika boye gérer ya temisa batu ba lesbienne awa yemoko oyo azoba kitambo wana ya noko ba océan o bovanda bino tala mwana batu ya wana mwana vierge OK oyina ke kozwa mwana wana tendresse koya te silama ya ya bino pe bosala lisumu te na sala lisumu te na manda ko gérer bango te OK na saki ko telemela ngo mbeto azolola na mobali yango moni ya mibali fo boye ba mwasi ni bo vivre na bango mbeto azolola na mobali wala na mwasi ya lesbienne tendresse ya ko expliquer biso bosololaka te na suprême pona nini OK faut expliquer biso penza so basololaka te pourquoi oza koganga na TV bato bazomona yo oza danger oza boye tala mona mwasi mutakala transparent o OK yo aloko baleki nanga basi te nga na ye na Clarisse Place ba na internet mutu internet atombola musapi alala leki nanga personne abali wana osepeli obina jour alibala Clarisse Plasma yo baleki nanga ba responsable otanga komba Riti te Riti aza mwana mama nanga mwana tata nanga kotanga kombo nete alobi Riti aza différent que par rapport na bino Riti aza différent te tande soki eluka makambo na ye lokola yebi ke Riti azali chapeau likolo akokotela ya kolukele makambo neni babimise oyi makambo prison ya tendresse oyo oyi ke tendresse aluka livre ngai oyo akenda kozwa mutakala ya mwana mwasa batu atiaka ngo na internet mpo baeskrokaka bango oyebi ke tendresse asala tout nga pe bapiége nga OK Vincent mutu asinananga chéri koya parquet te OK soko yeba okanga na yo mais ozobokola meme nzoko ozobokola lio tendresse na lakeli yo mabe vi nanga mobimba lobanga gérer uta point noir oyebaka code te tendresse yo na Kinshasa oyeba nde ba remplissaka nini ya Western Union oyebango oyebaka ngo outi pona couleur ezo yebana te o couleur nini ti lelo yebana nga lelo na pesi sans sa vie bon c'est normal tendresse afinga belle vie nga na va na tendresse boy tendresse abisa nga belle vie za nyonso pona nga te alobi aza nyonso te soka pesaka ye parce que baza ba collègue collègue wa tendresse d'abord nga na zui tendresse no sa théâtre ni tanga outi point noir na na yebaka personne muto yeba tendresse azate avant de rappeler batuke na uta pa ya papa lobe Papa Loba ngo peto yebi ete. Te papa Loba za na poto fe na biso. Ana poto za na Londres. Mais papa Loba même azaka na soni ya tendresse. OK. Est-ce que papa Loba pas yebi tendresse?
soki lelo ndenge azoporte babilo nyonso to ezanga. OK. Tala nana Sonia mama, nana Sonia papa, omoni papa dibi na ndenge akufa intimité ya mama. Tendresse asala Sonia, ngai papa ya tendresse na mama tendresse ba bisanga merci papa. OK. Zala na ndeko na yo. Opesi sans sa vie. Émission kuta santa bunga kutu mutu na salisa epenza te. OK. Akenda ko sala ngo côté mususu. O te venga na ngena ngaka émission sans tabou. Na ebité le quoi to bano sala ngo pe na chambre. Ane ko sala ngo po exciter nga. Yo cameraman. Nga cameraman. A exciter nga. Oui, azaki na tension. O mi ke tendance mu ko mususu na kitambo parce que nga zaki na chambre na nga boye ndako eza boye. Et puis nga na zaki omoni nga zaki plus océan. Ndeko na nga mobile. Mais papa, c'est un peu la logique des choses. En tout cas, dans le cas où témoignage n'est pas mabete. Comme ça bien à bateau. A témoignage bien, mais ce qu'on parle dans comment bunga. Na la vérité na mulanga pembe. Papa, c'est comme bunga lo. Ah comment bunga moi muke. A bunga raté au géri. Omoni nzete big show na koina za mabakata ngoti. Si. Nga simba nyi océan. OK. Comprendre? Nga lala na hôpital o lemso ndeko na moko ya famille na lala te. Hier ki na mso kufa océan yebi. Na tika lemso ko la na hôpital bongo. Ouais. Vous comprenez? Donc, il faut que vous ayez nga soki na ye na basi na ndako to anova na tande so bando sili. OK. Pour ni moi ça zaika soka ye wana ke ya zonga ya lisuti. Yo na no mobali ana VC mazeli ombanda. Oh, pas possible. Mobali sa kana VC mazeli ombanda. So moi ça bongo yo bima na TV ba ke ona za moi ça malonga. Mobali sa na AVC mais moi si me soit lingi. Pe PC motema. Et puis ozo utiliser moi so no benge ti aye tala ninga nga mvute mwana bala. Voilà. Donc tendance silama. Lokola yo luka mutakala na nga na vie. Otikala kozwa ngote. Yango esala ko ba surménage bongo. OK. Ozana eloko boko te nga na oto wela. Si. Nga na yo famille ozolo ba wana nga kutu donko nga na yo waze kwako na kofelo mide kutu ba yokana. Donc ki buzengi oyo za yango nga na zati. Ezala mbalano asuka. Soki bache nga na yo tendresse to simba pape na biki to banda kokoma. Yo kenda ina nga na kenda université te na bango na TV na za mwana na tangi classe ya muke pa na biso. Po na biso baluba ya liboso nde papa. Si. Clarisse avandi à campus. Baleki na nga nyoso batangi ngande na za sacrifice à famille na biso. Papa na biso za nga mbongo foute na classe te. Biso beto na foute minerva te papa biso directeur. Mais ce qui n'a kotaka na cop parce que baleki nanga lelo baleki nanga tout le monde est responsable dans son coin. Tout le monde est responsable. Tendresse na botami na famille yo sakana famille nanga te. On finga on comme ça Clarisse lesbien. Mutu o comme ça mutu misapi. OK. Alobanga na yo ayaka na bandalite. Abi Clarisse abi panze la bisonaye. Okoka. Voilà. Okoka yo mo sa makasi. Okoma ki yate mobile moko kutu muta boye maboko makasi azoka babaka ba $100 soki ba de yo ke ko kufela ke lo ba biloba loba ya jeri ba lobi pe yo pe kuna soka akendaki kokota libala na papa moboya poto ayaki ba pesa ya gambela ba pesa ya caméra ba ke pese appareil photo yango moni découvrir yango ngana bomba ka tendresse makasi tendresse azala tala ona o lobo kutuko ngana za na biloko ya tendresse na maboko boni. OK. To boy batu balo bake bozalaka. Tendresse mobali ya mukolo ya soyi mpio. Aye na direction gambelana. Ajo atiki pa chané na ndako akosi yake point noir. OK. Ba simbisa etouche ya caméra soit disant caméra nzoka ndezaka nango appareil photo. Siko amimo na kazaka yanke ba raisonner papa wana soki na moni atemi libanda anoso makaba encore. Azosoma biloko ya mukongo yo taka moto auti poto. Siko nazo raisonner leki nanga pendant une semaine. Babo maeto nini? Escroquerie ya nya. Tala sko mona moso ba escroquerie nya. Allez, azo ko telema na teva la sabatu kelo aza mona mosa mani. Ya o rajo no sa komba na mota koma trouble. Siko soki ke na po no solo expliquer mo bali na yo aza na ndaku. Yebisa eloba na ye l'accès biloko po no osombaki. OK. Noir. Ayaka na biloko point noir apesa mobile. Amemelaka ya ta boxer. Jamais. Donc point noir ya direction Gambia. OK. Ngai kaka ya oya zobo oya zo finga lelo ngam na Gérard Tendresse. OK. Ngam na Gérard Tendresse style lelo ninga zawana. Donc Pamela na biso Tendresse finga président Lombe. Tendresse finga Belleville. Banzete ya kokauka. E bongo ngai ya mubesu. Voilà.
Oh ngam na l'accès na yena eboy. So afinginga. Bon bref, tendance eluka eloko luka na vie nanga abimananga. Po aloba nga vie yo na kati za kapembe. Il faut na lembu lope na makasi. Tala niveau. Merci beaucoup. To comme vraiment na suka malgré tout c'est quand même to respecte kabatu. Respect à la réciproque. Ya géri batu ba retenir nini pour ne batu ba retenir tendance à destinanga na mabele na kufi aleli. Maman na ngai akita ma misne atala vidéo. Tendance au destinanga suna kae au finginga. Lokola na okota kindoki okenaka na baka omoni bana basi ya groupe asaimo kilokena na bakatia balala bango. Okena bimisa bana basi batutina semeki bon semeka ngana kala ya Sami Moki. Okena na ye Gisèle je crois bien comme on est Gisèle. Okena na ye o mema ina ndako nganga. Lokola yo ba vie na eza ba katière. Ngana e baka tendance yo osuka na ring. Ti lelo zaka na ring pe. OK. Pona e baka niveau bimana ba katière. Faut y pas za katière. Lokola yo so ba katière ba osenga yo mutu. Chiba uche ba wa fuluka. Et j'ai na yo quitté. Njiku chipa. Il a qui c'est nini? Wewa oju fwa. Omoni tendance omoni yo. So continue na komona nga. So continue na komona nga tendance na internet. Ya omoni chaîne net à malisusu. Termaté. Tendance chaîne na yo continue ka komona nga. OK. Donc tendance batu ba retenir eza kindoki oya koti ya kimukole commissaire ki zengi soka luki alekisanga na yebisa kwa chaque fois tendresse obi mama Marina kindamba na kasangulu mama batu OK obi mama wana soka bito makamwa loba soki to bito bimisango awa tendresse yo lelo ko benga mama na zanganga OK mama na zanganga tendresse mama Marie ya expliquer biso pour moso wana suprême te tendresse ya ko expliquer biso na ndako na kitambo bana baso banda ko kolala kawana bazaki banani voilà oyo zo tika mbetu naona mobali ozwa kolala na salon ngana montage nazo monter nazo mono ningo lali wana omwana habite oza mvutuma na kimi na chambre OK il faut expliquer biso voilà tendance il faut expliquer biso koko oyo ba ngaba botela o akenda wapi oh babota ko kongo te tendance olati nga veste na prince Prince Luamba bilope boza pata to lata veste tendance ya ko expliquer biso koko akenda wapi to lata veste kwa ni malembe ya géri to lata veste to mona ka libala tendance film abolingo ba pombe sila raté tozo tourner tableau moko tshela pomba lokolo boy mwana wana akenda wapi dangereuse hein mwana wana zemi ya munene bongo na théâtre wana ojouer pe ozaki na zemi pomba lobi na opese kombo bébé bololo mais zaki zema solo ekenda wapi OK donc osa muta oloba te mama silama na internet moi ça raté moi mobala ça raté na senga de ba mama pardon tana soko yé lisusu tana soko yé lisusu ko yo linga matière na opesa matière na yo mais c'est Google retourne, je vois tous les miniatures tendresse. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Ria Géry. Bambo, tu as moi des personnes. Bambo, tu as bateau, nous surtout Oyo, aux autres qui nous commentent dans le tendresse à Zoloba. Si. Naï Géry n'a tika ko sala jamais abakouk. Ce qui n'a pas bakouk, c'est que n'a pas bakouk conscient. OK. Oya ko yebisa sila ke Belleville alekio. Silama. Abakouk conscient. Oui, bien parlé. On a bakouk conscient. Ta ngana abakouk moi bengi ngati. Ils ont remarqué que Belleville va abonner à Mat. Kasi babako va comment que s'abonner pas Belleville. Consolateur na bango Belleville. Si. Consolatrice plutôt dans le français la vie français. Consolatrice voilà. Donc lelo ota la babako va compter ba film à Belleville trop parce que ba comprendre que kuna il y a rien de spécial. Il y a rien du tout. Donc Bambo Tebele, na batuni surtout beaucoup commentaire qui pas tendresse. Géry Kobetok Sazali, Abakouk révolté jamais. Série na olobana Abakouk Azala raté puis na zakana drapeau. Drapeau ça m'a sola kala. Et puis na tikala jamais ko sala dialelo ya sila. Et puis na regretté na retira malobana na lobana ici liwana. OK. Ici ne mutu amona passe pour lelo ndeko sila zala o azala lelo grâce à ba tableau na ba neko se sacrifier na. Ici la kabwana batu mususu pour na sila. Si. Au moins, ils sont habitués à nous faire ici, là, c'est sacrifié. Viens, Makassi. Pour nous, là, pour boire à Koloba. Surtout production Angola en Afrique. Surtout production Angola en Afrique d'ici. Donc, Bossilama.
yo mwana babengi na kombo ya Gimboma yo lokolo ozwa chroniqueuse okomise mwasi na yo aza ilongi lokwa mabanga ya kikoso likaku lokwa bino bosakana na nga na bino tosilana na internet te tokutana na balabala bafilme biso kitoko Gimboma na sina lakaki on a rendez-vous na parki donc merci beaucoup na ba maman nyonso j'espère que vous comprenez nga bon ba te géro so na kana bana basi awa mwana mwasa za la raté mwana bala za raté sexe za la raté tant réputation za réputation donc merci beaucoup na bino tout bolanda kinga famille bota nyonso na lingi bino mingi moi pe que famille bota est-ce que déranger bon jamais tendance souci ne za la ni alongolanga pembe na beli na okoka aokoka si la bina majabu comédie tendance abina majabu comédie merci beaucoup to comme vraiment na suka émission na biso boloba ki to lukaya gérer to tout na qu'est-ce qui se passe entre yena tendresse boyo qui vraiment ndenga pesi bino bolingwa ndoto clair en tout cas banda bakoko na biso ti lelo na yebi ke mobali ndalingaka mwasi mais oya bango na ngamu na bango ekoma ke mwasi ndakoma olinga mobali soki pe mwasi olinga mobali ye moko mobali ya boyi etika na et puis asili si pasa bato apoto na kilesibienne ya kimungwa ya telefone mwana mwasi o nyoso sala bolingo na tendance na telefone fuka mabondela nzambe achao milima mabe ya bomona ba vie na bino moko ba refulaka ya embadi mama na otaka kombote azaka mo sa tendresse. OK, merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ mala maman qui dérange, Regan Ngo ma garçon Paris, Natacha Golo la patronne, je te salue aussi. Clarisse Plasma Pitbull, je te salue, Mayaya chérie Bianca Zanga. En tout cas mbote na ba tonto ya famille Bota Mobimba, ba tantine ya famille Bota, mingi to consommer kaka film la biso arme de guerre oyo maman Belleville a tel biso takaza et richesse ya Congo na théâtre, Poutine de l'écriture tabita ba comédienne c'était à Baoba, muta simbi écriture les lota kaka aza numéro 1 ba changer histoire. Bon si la comment va changer histoire té à numéro 1. Merci beaucoup na abonné na biso penyo so continuer ko s'abonner, bo liker, bo partager vidéo vraiment. To kutani mbala sima bye.